maîtrise de soi na biso suka so ko za na maîtrise te na ba député ba kata ndoko mitia singa Dikamo ko kate so ko za na maîtrise te okokufa na ndenge ba kati na élection mais avec la maîtrise ba te belé ba fandi batali makambo ninga zo kendela bala munata la pièce et maîtriser ngai ba te belo ba misali mabete ba zo kita ota la pièce ba comprendre la maîtrise de soi et mettre nga soi pour na sala dégater. OK. Film ndé muninga zo bunda na film na ye bolobi te ke yo livre mutakomela ki mais tango muninga ko zuda ngo trophée oh yo livre mutasombi ba trophée to ko makambo yo to boyi na biso makambo bo potala kala mibaye na bino ya lemba wana ne bo salaka mingi bozo ko tonga ba na lemba bozo bo sake pour examen o bondo sa te ate sikane moko na ye asasa yo tango pozo luka otia comédien moko zemiza na maîtrise maîtrise pose motango malamu ça la maîtrise tango ko tia comédien moko zemi bien journaliste moko zemi na fikini ko wangani bandi ko wanga parce que otia kango ça mais maîtrise o bandi maria sila te baza ba comédien oyo yo ba na miss me ba mona te mona kaza ya miss mi ba le mazo mona na makambo ngote mais o bandi maria sila te mingi baza ka ba pede mingi baza ba lesbien moi bandi makambo o mwana mwasa zo sala ezate mais soki lesbien na bango asali ba makambo wana ba koza d'accord nango ba puyeye ça makambo bien ozo ko bata mungwa te bata mungwa balingi mungwa makasi me bandi mama mwasa zo sala ezate Cyprien tu es mamani mamilo mama bon to avancer ngai te lo baka solo bani te yo Cyprien titi Cyprien ils anini ils ont kola ngane na za boye après yonga so la kena ne ba vota ki bango bongo so ka zwaki yata okene musala te mais ya milo azo représenter na kati ya parlement OK pas à na yele Kamo za somo omoni babilo musu tango osala ngo kokana te Yamilo soki lelo ba député belé kotwa comédien ba comédien ba katani to landa ba Yamilo wana asoni nini mama batu ozaki na ba langage mabe to sola na biso biso ba langage mabe ko finga ya sila ko benga ya sila na ba kombo moboy lorsque biso tongo ya papa bisala za la sama belé azo yoka batu o bazo critiquer mwana ye ya papa bisala tali o mwana o soki azo comme député ba ko luka ya sila pas problème comprends que bakoluki yesi la pas problème mutalibo satali yamilo kasi yamilo tanga lekaka pa ya sarati anyataka yasi la mabe asimba yasi la tina bakoti makasi je comprends mais totala to ba to ko joyo na Cyprien on peut ba ko joyo pour qu'il ne kuna na parlement il faut ba voter yo so na kati ya vote wana esenga kike batu lokola bisu ya bakutala mona bakuto za ka de belé makasi monde entier partout na lemba na babaku baza bazé belé siko na ndenge toza wana bakuku wana so ka ya milo zaki mama biso ya ngo remplacer ya milo mama nani oh Cyprien ya milo te ya milo ne Cyprien mama ni voilà mama ni alinga mané député milo ne mutakati voilà place na za ya wana Maman ni angobi ma député sans problème. Sans problème, maman là. Azalaka mayele maman wana. Maman là nazalaka likambu na mutute. Azalaka tout la bakambu na ye. Mais tangu kaka associé maman makambu. Ayaya. Maman makambu. Un gars de 50. Un gars associé 50. Maman makambu. Maman bazo kola balingi ko kola te. Batu ba kata bambula kola mapanga bateka na kanda. Boloko
officiel mbot na bandero nyonso boza branché na minute oyo boye malamu na chaîne kitoko ya Bolokoko officiel. C'est Dorcas Bolokoko à la présentation. Merci na baba Cook bagolois ba gladiator ba tutu bolandara biso. En tout cas merci na bino to continuer à s'abonner, to continuer à liker, ça on a bien beau s'abonner. To comme déjà na 15 000 abonnés. En tout cas que Dieu vous bénisse. Nous avons pas de abonnés na nyonso. To continuer au plus bino ba meilleur veut plutôt parce que to na moi affect en tout cas meilleur vena baba Cook, meilleur vena ba golois, meilleur vena ba tutu et puis ba bon retour na ba musicien na biso bon ya jet set, ba bon retour tout le monde attend muto akimité Bwende Zalara. Le vrai soldat reste le vrai soldat. Comme aller comme retour, ça nous fait du bien. Pichou Botor, ODG Blaise Polo, on vous aime tellement. Merci Mingi Nabatutu Bolandarabiso, Maman Zozona 1 de Yabiso Moko. Pourquoi pas, champion Wadol, 1 million de fois depuis La Rochelle. Les bons bouta, Moufounou Europe. José Maké, c'est vu qui toque au Robert Moko Nakati à Paris. Un beau tonton, un bon monsieur. Hein? José Maké, c'est Hervé Mika, il a battre papa na Soraya. Bisous à toi. Un grand merci encore une fois de plus. Na maman. Afi Mayemba, Sam Coucou le nécessaire, Motema Coucou, Afala Robert Moko, il est toujours nécessaire. Sam Coucou, merci à toi, merci à maman Afi Mayemba, maman Elimbizi, hymne national, maman Yvette Pema, maman Mekiungu, Wanazarayanga ya cœur. Merci Nabino, je suis avec Bishop Gimbo Matozo Betalo Masolo, Nani a fallu qu'il y ait un député à théâtre, ben choué. Likamboyo, Yassila. Basimba orphelinité nandenga mabete s'il vous plaît tozo finga mutute to bina biso to boy na biso ba anti-valeur bazo to boy na ba anti-valeur Roméo fungola caméra ba monilanga Gimboma bonjour et bienvenue bonjour ya dodo na sito tikala kana yo bonjour na batutu bazili bakoro na biso lelo en tout cas occasion à bientôt sur la so pepele biso likamula mutute exact Baba Cook bobi bien que to sola bien abino soki likamboye to tetindika to solo le tetele moins merci beaucoup de maman ni mama la pato de ma ya fina beto nzambe na bon kilo ba mama tata pambola yo merci na ya sila na biso ya sila to tikala kana yo merci beaucoup na tonton Dani merci na yo tata pambola yo baissez un peu de volume merci beaucoup na madame la lune la femme qui respecte à somba mutu kala mbonga l'état tata pambola yo tata mona yo espace Wakanda Wumela fanda wana bakambuki toko na zebiso awa tembesili awa tembesili asola bien madame asola bien donc hier au melofele tembesili Ako bana papa Dani tembesili Dani peut vani ba secret ko ya nango tembesili na zebisa yo ye kuna ko sakala te ya solo ana taille maneke taille miss tokose to yebisa ki bino ki mutemo mabe futa raté OK to yebisa ki bino ki mutemo mabe futa raté voilà lelo to suki na bino wapi to suki wapi damba pa mola batu bazui boni basango ya fille et puis basango ya maîtrise de soi la bino maîtrise de soi na biso suka so ko za na maîtrise te na ba ba kata no mitia singa dikamola ko kate so ko za na maîtrise te okokufa na ndenge ba kati na élection mais avec la maîtrise ba te belé ba fandi batali makambo ninga zo kendela bala munata la pièce et maîtriser ngai ba te belo ba misali mabete ba zo kita ota la pièce ba comprendre la maîtrise de soi et mettre nga soi pour na sala dégater donc film vraiment banana 1 tina 9 tina 10 ndenge zo kendela zo bisayo tuka tokos ya si longonyo tango muninga mwasa zo bunda na ba film pas yango trophée to bobeti c'était que non muta koma ki film ana ya olive bolobi amote bolobi te ke film ndé muninga zo bunda na film na ye bolobi te ke ya olive muta komela ki mais tango muninga ko zuda yango trophée o ya olive muta sombi ba trophée to bo makambo yo to boyi na biso makambo bo potala kala mibaye na bino ya lemba wana ne bo zalaka mingi bozo ko tonga ba na lemba bozo bo sake pour exemple mo bondo sa théâtre sikane mo na ye asasa yo voilà ye to za si génie to za si génie ya maîtrise de soi voilà donc
maîtrise de soi ekoteli mutu nyonso aza na maîtrise ntango mpo ozoluka otia comédien moko zemi eza na maîtrise maîtrise mpo zemi otiango malamu sala maîtrise ntango kotia comédien moko zemi de journaliste moko zemi na fikini owangani bandi kowanga pas seke otiakango sa maîtrise en tout cas film asila oyo eteyi bato film asila ya sila epesi bato bele bwania ya kocomprendre makambo osala baya sila oyo ya fati telesona ya sila botala ye babi ya sila pas fondre la chaîne à télévision parce que bato ebele baza na besoin balekaka na kati ya SB bapeuple bakinoise bazala mpe na besoin basadere na kati ya SB me bamonaka ndenge nini na kosadere na kati ya SB te est ce que ya sila kosala chaîne ya télévision tasali mpe groupe bato mosusu baza mpe opportunité ya kobima esalama eza baprojet merci baide bonde esengaka fo eyaka c'est une bonne idée ya komemela yango ya sila ya sila toza na baprojet wana chaîne moko ya monene ya TV ya Kisasa ekofanda SB donc babiloko na biso leki na YouTube voilà ezongeli biso mpe na bachaîne na biso awa bandeko batala comment mwana mwasi oyo na biso chaîne wana ekoluka makambo chaîne wana ekoluka makambo awa biso tozozwa baprojet ya makambo boye bino na bosalite po yasila mpe azalaka mystique projet ya ye soka mutu moko asali yango atiki na ye asala te azalaka bongo mwana malamu donc idée oyo c'est bon. En tout cas, Yassila, message yango ekomi ya ça le fort, tu dis que Mishna Bakuku mbongo za ilote. Mishna Bakuku ba matana bazala la bangote. Donc koto wana penda tetele moi, Yassila arokinda biso kitoko nzamba kosunga, bokomona chaîne, choto bika ke to bandi ya chaîne TV. Ba mbongo ekouta parti par là. Ba Bakuku bazala ba retour. Mais est-ce que d'abord si là on a besoin que ya ba chat, si là en tout cas alinga babilo on est la peine de voir que tu vois une télévision, au Sénégal mission moko na salara na lobara babaku to sombo apolo SB pona nini en tout cas asepelaka na ngote si la penda linga babiloko wana ti voilà ya linga tout en coulisses parce que yaza mutu ya baba oni lobango lelo na lobango tu to fana ngol ba makambango lobanango discernement en fait, discernement à la vossa moussala. Sans discernement, au sama on parle sentiment. La vossa na les camons, faut bien réfléchir. Le qu'on a au sala, résiste dans les années. Donc c'est ça. Donc il toujours déjà dossier d'abino terminé to bongissé en coulisses. Vous appelez qu'à si et puis pas ouverture en tout cas bravo, merci beaucoup à Sila Bissal, continue de travailler, continue de faire ce que tu fais déjà à l'avant parce que tu as dit que au sol déjà Mambabé tu es la meilleure attends tu vas boy qui les a témoigné bateau batteur habitué au monde que Sila Bissal est la meilleure oui Moutoutou est bien on se le dit tout le monde dit que Sila est la meilleure c'est Yassila tout le monde est donc elle est la meilleure à faire la fierté à Congo fierté à cinéma congolais fierté même il y a artistes et comédiens parce que beaucoup des artistes bandi maraité babot na que Sila da fierté na bango bandi maraya Sila te baza ba comédien oyo ba na miss me ba omona te omona kaza miss mi ba mais azomona na ye makambo yango te mpe bandimaka ya sila te mingi bazalaka bapede mingi baza balesibien moye bandima makambo oyo mwana mwasi azosala eza te mais soki lesibien na bango asali bamakambo wana bakozala d'accord nango bapuye ye asala makambo bien ozokopa bata mungwa te bata mungwa balingi mungwa makasi me bandima mamwasi azosala esa te. Voilà, merci beaucoup Gimboma lelo tozalaki na kati ya théâtre tozalaki na bahonorable na biso oyo batiaki candidature tozalaki na Mama Kalunga président Caleb président Lombe ya masumu mama ani mama ani biasi oyo bongo Cyprien ezalaki mamilo lelo tomoni bango nyonso olobi Cyprien nani Cyprien ti ya mama ani mamilo mama bon to avancé ngai te te lo baka solo bani te yo c'est Cyprien titi Cyprien ti eza nini eza okola ngane na za boye après yonga so na kena ne ba votaki bango bongo soka zwaki yata okene musala te mais ya milo azo représenter na kati ya parlement OK pas à na yele kamo eza somo
En tout cas, merci beaucoup. Papa n'a pas attendu les députés au Kumbenani. Kadima. Yakadima, merci beaucoup. Yakadima Tata Pambola yo. Félicitations à yo parce que au contrôle, il y a pour lancer ma député. En tout cas, et ça linga bien peut participer mawa. Comment ça? Comment on attend Yakadima avant à lancer ma député à 4 pour des 80 quelques personnes déjà. On est invalidé. Oh bah yibate. Pourquoi que na makam kitoko? C'est toi on a moins invalidé. Yami ba oh bah yibaki ba voix to so la kapembe. Voilà. To ba na mboka. Yakadima na ba recherche na ye à côté katala qui a découvert que non, il y a les voleurs ici. Voilà. Parmi les voleurs, naba pasteur bazaki na kati. J'ai des je te salue. Naba pasteur bazaki na kati ya miyi, imiyibi. Nde Yakadima afin de réfléchir habiter. Il faut que longola bateau na makambo to que élection kitoko. Merci beaucoup. Yakadima na ba vérification na ye pour lancer les biso ba député au bakozwa. Voilà. En tout cas abandaki mbala moko kotala nanu tozaki na ye lombe kota théâtre tozaki na ya masumu na théâtre tozaki na ya Caleb na théâtre ya Caleb déjà deux fois déjà deuxième fois deux fois déjà donc baza ba danger public. Zambé. Danger public. Ok. Et donc, tout ça est masumu, nande kwa ya milo ya ndeko. Tout sur la pembe. Maman ni kasinde kwa ya milo te. Mama Kalunga. Ya Kalunga. Na kati pe. Bon pour moi na ko loba nini. Eza loko moko ya bandeko na biso nyonso za kateya traité. OK. Nyonso za ramna teya traité. Pour na parlement wana bosenga ba tableté. OK. Bosenga tableté ngai des tableaux to sola kinanda ni bochango awate. Kuna za qui sont pour qui sont contre. Ceux qui ba bike ba bongisa mboka. Oza d'accord te tomboli musabi. Kuna za ka bongo. Chiko muto salike. Ba débat comédien ba kata bango. Yahweh prend courage, na moni Yahweh loba loba ki lo mo ya pas c'est toi qui est à bien 12. Yahweh tika 12 za ra wenge. Et quand tu as parlé, et quand tu as fini. Et quand tu as fini directement ya na biso azu yango. Donc c'est-à-dire quoi? Au moni babilo o musu tango sala ngo ko kanate. Yamilo soki lelo ba député belé ko to comédien ba comédien ba katani to landa ba ya milo wana asoni nini mama batu ozaki na ba langage mabe to sola na biso biso ba langage mabe ko finga ya sila ko benga ya sila na ba kombo moboy lorsque biso tongo ya papa bisala za la sama belé azo yoka batu o bazo critiquer moi na ye ya papa bisala tali o mwana o soki azo comme député ba ko luka sila pas problème. Amen. Évangile na ko kangote vas-y. Sakola a comprendre que ba ko luka sila pas problème. Mutali bosa tali ya milo. Kasi ya milo tanga lekaka pa ya sarati. Anyataka ya sila mabe. Asimba ya sila tina bakoti. Makasi. Vous comprenez? Mais total to ba to ko joyo na discipline. Discipline on peut ba ko joyo pour qu'il ne kuna na parlement. Il faut ba voter yo. So na kati ya vote wana. Esenga kike batu lokola bisu ya bakutala mona bakuto za ka de belé makasi monde entier partout na lemba na babaku baza bazé belé siko na ndenge toza wana bakuku wana so ka ya milo zaki mama biso ya ngo remplacer ya milo mama nani oh Cyprien ya milo te ya milo ne Cyprien mama ni voilà mama ni alinga mané député milo ne mutaka voilà place na za ya wana maman ni angobi ma député sans problème. Sans problème, maman là. Azalaka mayele maman wana. Maman là nazalaka likambu na mutute. Azalaka tout la bakambu na ye. Mais tangu kaka associé maman makambu. Ayaya. Maman makambu. Un gars de 50. Un gars associé 50. Maman makambu. Maman bazo kola balingi ko kola te. Batu ba kata bambula kola mapanga bateka na kanda. Yamilo. Desikoyo Nzamba lobi ne touchez pas l'orphelin.
c'est l'état. Abi akiti kuna na senite bolongo la oyo bolongo mais ba yelo metu ba kataniza ba cause na ba ya milo wanati mimi bon libabe ni baba makasi loko pan nzambe pala la raté tu sais comment mingi pese to boto potaki bango que tu as des autres ko na parlement ba nyola pena ba nyola pe ba biso même biso to lo ba boy oyo kana tongo boy batini ngana okanga o na o député milo Mwenye bana siko nzamba tala bite bato pe bakenda na bato mabe il faut ko écarter bango bazala te de batie bango mupandi siko ngai na zoka da ba msu bazobela ilo kisala nga passe ba bimo rapike crise oko piquer crise asalide fo mobimba ya oko piquer sur crise nani qu'est-ce que souci ta défense supporter ce sont les choses qui arrivent supporter yango quand on y a muninga mabe sele passe muninga supporter yo siko ba betu yo kuna siko supporter fana ndako ki député pese meli batu nyo sote ya wera ba pese ka beta musique na yo o tikala kana musique ya o sala ka tala muta ki mata ke na politique soko yebe ko ke na politique il faut que ndango avant théâtre o sala ka théâtre tikala théâtre muta ko kenda za te ngana lobby ata la 2028 muta ko ata botie non, je pense qu'il y a Caleb Nangai. Il y a Caleb depuis à ça l'effort à sur la peine faut sur la basakala. Basolo là. Kasi boko sur la ndenga bote bonjour mais mutema te. Kasi ya kombe dans moi si na été. Il y a Caleb. A comment la moi si ba ya tanga ya ka basakala bona matanga ti. Te weza bolingo. Eh mais on va couper la bati. Ki bolinga mama te bolinga mama moni bana bazali bolingo wana ezaka na mais bazate ke bamuko ndenge ezaka kala tia yaka na kisasa na bazaka wana te bazaka mosi na mbali te tia zo ya matanga na mdo yaka matanga ex nani nanga mobali nanga tata bana tata sola biso pembe ngazo nganini ya Caleb alongwa na makamba mike bamvutima zokopani alongwa nango penda po to so atia candidature na ye ezala pembe so za maboko rouge eza mo passe omoni makila to eza likamba mawate elikamba mawate parce na ngeze mama nyaza mayele mama bakota ne parlement aki musa soti na mutu basa soti ana été mutu amabe mutu azana raki na batu vraiment mutu afanda tongo mendi po aka komba sila na mnogo na ye bango bamona ki bapesa sila formation na ebisuyo mama ani soka associé kaya sila ka mukie sipien na kata parlement wana ngo mona maka moi yé sila na zuite baba ku baza partout voter massivement ya bango nyoso soki balobaka bababi ke to bondela si po fa ba bondela sila bisali funga biso lobaka emo ah ouais baba ba de talande kwa ya na biso ndabini na pete nyonso tolekisi mwana te tolekisi bebe te tolie mpe makasu te po bele badepute balie makasu en tout cas ya elombe badepute bele balie makasu alie ngadiadia alie lumbalumba abareka na senia na mutema nzoka ye kakaleka akoleka te mingi ti bazalaki na bango tebeki baoleka na bango te toyebaka makambo oyo yawera kuta zwi te yawera aza na kombo koleka bato ebe yawera kuta kata yawera kuta olela ntongo mindi pokwa yawera ateyemisi bato bake bobetinga 12 donc yawera yemo mokonza 12 na wenge en tout cas on a raison na biso makambo na politique 12 ezalaka te politique eza IVPP mwana mboka buka lukuta so lukuta eza beta lukuta oleka oyo eza ta ya osimba ya sila te mais tout le comédie eza malchance eza malchance te eza kimutema mabe malchance te yaya kimutema mabe mingi baza wana balukela sila kimia te makasi nde baluki bamoye bakoma badepute po to balobanga bango lukulu nzamba za juste mana kaka boye tokokende na ka boye ka boye zokopana ki depute za ngo mabe te oui tokotia poids ozwa pouvoir okende après avoir choisi pouvoir okoyede biso biso yeli na bango pa sitaka fimbo na fimbo ok oyaka na tongo boye koko yaka yo simaki ya mamani ayaka jeep
de chifimbu simezi evimbi ba mais bobi nani azangi mbonga garantie ndako ngesa lungu pa bango nani ya nani 50 kasi ya 50 te na idée ne déjà ebaike ndenge to okende boye so makambo esimbi 21000 ba moko député na yeba manya ko zo mwa 15000 ya zo mwa 6000 à partir 6000 matama ngi ya na ngebuke tali afuta ndako alafuta ndako ah ouais so ba ya yoyo tukenda to zo da kindokinda zo biso kindokimakasi makasi penza ya mukolo lokola yo ndimo zonga ndako baboti yango yembi ntema ya mari misamo to nini voilà baka nazonga ndaka baboti nanga ngala lobi nazonga ndaka baboti nanga Ima na Yesu azongi ndaka baboti na age na yo te akoma fute la direct azwa studio azwaka studio siko yo lobake oza plus fort que Yasila olobake yo mati Yasila na basene lobake yo ndoza boko samba kambo Yasila ko sala na age na yo ndako studio siko kelenda kwa Yasila ti banga kelenda kwa Yasila banga ba o ministre nani zuko pati Yasila tango azalaka na ndako ya studio bongo bino se buzaka toucher papa para Yasila longe na ndaka studio yo na ndako ya studio Yasila zo matala ke na betage yo zo ndaka oze kindoki ya kasi penza kati penda kindoki ndako ta buende lemba ba voter mama lemba ba ko voter ndenge ni ba mona ba champion e kobo ofinga biso ba lemba poani akolobi soza lemba sa ifo longa lemba zonga boye ofinga biso ba lemba na fingi bana lemba tina bi victor bana lemba trop de tunnel remarquer okoleka bona moi noma zonga kana poko mona bat balana ko ba ozela transco na kata timi loko ba ozela transco nini bazo punana o simba tene o simbi gaga o simbi nini ta niveau yango zo mona même na lemba ba lemba bomoko lemba za bomoko te lemba za bomoko te ya gesho na mayonnaise ba yoka na raté to sur la pembe te parce que ya mdia ya manja za beta mais libero za famille bota mais kasi bon c'est clair te abia za famille bota non awangani alobi ga hier soutenir sila soutenir pe kuna o soutenir été biso toza babaku biso toza deux parties toza babaku tolinga pe Yasila ezala mutu musoza bakuku te balingane Yasila ba comédie belé aza bakuku te balingaka Yasila ndeti ba ya Gabi aza bakuku te balingane Yasila yana na mera pe na mone mikolo azolo belé Yasila mazana bakuku te mais ce que tango biso to remarquer bunda oyoyo aza ni chaud ni froid sanza yo abi herbo beng saraye za kaza ba contre-temps tan za habitant aleli temps to benga shusu te en tout cas yaya tu ndenga bietika no ka poza te jeune na sile kenda bi fosila benga ke bende ba te be ba je ba kenda mu ya na biso mi bal na théâtre bazas oui ba na yebi ke bazate bon biso busana biso tout ça pe mbe na théâtre mais to linga on était Yasila aza la facilité ya ko bota bactérie ya mibali baya ezaka yo ma on a piote zo comprendre oui Yasila est capable ya ko lamusa bato to numéro que ya ali ya roya na makambo ya kinango ya ali obiso ibozo ndimasi te boza bandoki ba comédie tala mutu ba ya ali na mwaso yo akanisaka mutu ndira lelo la mutu abi yo ya ali tata pambola yo tata mona yo zo comprendre alors bon abedi bendo babi nzambe na ngai bon ndima mwana mwaso yo si là tel niveau non là oui c'est que moi je mets la sincérité au ali azaki na c'est ça alors bon te ba tie munduki donc peut-être pour na flatter Yasila parce que ya ala sara ba tête ba tie ekate ya ali ya bela obenga enoko ko benga enoko ya ali ba ute sika mona ya via koko na bango nani muyombe gauche ya papa ya belle obenga koko zoko parce que azorata muyombe gauche ta niveau koko no uto ozo ete bongo skoma ata ba finiko akozwa bango te ata ngungi ako ba bébé c'est pièce
mais biso totali grandeur ya al ya al le quoi qui non bien si al makambo ba tout ba ti al si la mtozo Naomi zo comprendre donc yasi elo mo la linga yasila yasila surtout kina makambo yasila to ko tie place to ko ya wera so parce que yasila aza formatrice aibi ndenge na ko valoriser muto ben nani aza surtout nani comment je peux dire formatrice pas un phénomène tu vois les choses so ba tout ko yasila yolo ki endi wa bikate mo nza makati kata makati bango kata makati bango penza donc to se pe na ne bakati binote mais quelque part to lingi boke musika na bisote to boy bo embarquer bisote ke prison ke musika na bisote to zala zala et ça Roméo minute donc soki au katani prend force ça là toujours na courage wana en plus ce politique est simbité yo muto tika da groupe pas ya mutu zongela groupe na yo to la pembe ba te beja ba tika ba groupe intel so ngala zate zongela ngomba on passe de groupe simbaka na yo et simbaka na yo moko zongela groupe na yo bana makam ya na ko soter ti lelo bakende ba parler ma batia bakandati bandi bakandati na bango la pona théâtre ils a pona théâtre mais là comme ba comédien boza reconnu dans le monde partout surtout la ville de Kinshasa boza ba grand star mais pour eux c'est deuxième fois pourquoi ba comédien biso ba bimate ba ebeke ba tape batabuzo buzoba mais chance maman Kalunga oya tika provincial nous ambassa les grâces maman Kalunga na sigé une émission oyo abima na biso na provincial to récupérer Kalunga na yebisi bino biso bata tic tac yo comprendre ya sila na yebisi yo quelques personnes ya baku to tinda ki bango pa ya sila et pa ya Kalunga en tout cas Kalunga zala pepele ko teki de côté ko to kati yo poza ka samba na banguna banguna yako awa siko za yo moko ya Kalunga to ko kizaki mia to ko chapoudre na professeur wana to récupérer ya Kalunga voilà akotia mokolo koto mokuganga voilà merci beaucoup Bishop merci na batutu bolandi biso na lingozana parce que émission de caractère tellement belle bon mais tellement qui tôt s'il faut qu'on se passe en bateau baraté bah ils ont en fin 2028 boya shooter ceux qui et sengi boya na bino shooter na 2028 botiki na bino bosa makamu suzwa ya concert gratuit que na 2028 beaucoup là déjà pour monsieur ba na ba 65 na 2028 50 50 bon on se va na ba 50 50 ouais mi bale ba na ba 50 est-ce que y'a ma souma dans 50 y'a ma souma dans 65 si na 2028 bah c'est 50 voilà sinon donc ça c'est Seigneur quand il va pour coller c'était pas zo mona bozo la ko ke na pa di peuple ko ke na pa di peuple tout na bato bazala kuna ba kiti na batango nini tout ça la bien tout na bato bazala kuna ba kiti na batango nini en tout cas tout na ya molière on la kindenge nini kuna na ki ya mo ya papa lemba kutu aje pongi alali na ye atie fongo ne pe munoko na ya alali na ye e bongo yo boni boyela no mata na kitu wana to la na façon nini la kimia ba papa ranga en tout cas to se kabinote mais ils appellent le moko boye po bokende kotia bakandati botiana bomoko na théâtre botia bomoko na bateau tout au bateau na théâtre bateau mini bolingaka te botia bomoko nde bokei mutema kofungama le fait que trop de rendre na théâtre eza kate so tozo ba même bango moko bandeko na bango ba théâtre bamsu ba sepelaki te ba kozwa te parce que peut-être ils ont bichoté bateau belle la tête en tout cas ba comédie bo consoler ba voilà mutako la mbasate acheta na page na ye mes condoléances papa mes condoléances c'est ça qui député Koufi non député to ben on va député malheureux ba député Koufi Tobi Kombo na yo Tobi ka député à Koufi de clôturer député à Koufi Pesambote
bon député malheureux député à Koufi mais condoléances à tous les députés oyo bazuite kasi mais condoléances na bino tata pesa bino kimia na yoka muta mela javel te poza mukimakamu comme mela javel te na yoka pete ko mutu moko dans l'hôpital ça te sympathie na yoka te tolinga ngote o juite eza ko eloko pe me paso ikanga mutema falo somba lupango no linga ki député bongo yo zwa ko somba ta mabele na yo oketika kuna na minute yo en tout cas asali musala de Caleb ya Caleb zwa courage tu ko changer ata côté ya kata na funa te mona lemba te tu postuler à salongo te a changer place tu ko changer place pour à rejoindre. Merci beaucoup. Il y a la patronne Maria Fina Beto. Salut la batutu bolinga biso bijou bye. Merci beaucoup Tolingi Binomingi. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Merci à Roméo Mouchani derrière la caméra. Merci à tous les Gaulois, à tous les gladiateurs. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne Bolokoko officielle. On vous aime tellement. À la prochaine. Bye bye.